différence c'est ça qu'on vit dans mondele na côté mentalité qu'on vit dans mondele na qu'on vit na kobo différence c'est ça parce que maintenant mondele a mis sa vidéo dans la réseau social tala ba tout le monde obimina moi ça qui toko makasi bomba moi si na yo pona yo moko il faut mon kili mo bemo na moi ça on ndinga zali vous comprenez différence c'est bosso moi là yami balé ba tout le monde na nga mo mingi bazana vraiment bien bazande lokuta trop oh ba tout le monde lokuta ndeli ba lokuta bazala makambo ebele ba tout le monde oh mais solo wana ba respecter ba cité ba ndima pendant le bamuninga je t'aime ozo ninga moi si nozo ça assemble basta ba assemble te nga so alingi mobali na ba mobali que moi je t'aime na miselo ba sentiment nanga mais ce que ba tout le monde bazalaka soka ninga alingi mutu au bon ba sentiment na ndeni mutu ko yeba ki olinga kai au yeba ndeni donc minde ba yebi bolingo kolenga biso oui ba yebi ko so je t'aime ma chérie na linga ko mingi boy na tu me plais beaucoup ozalaka boy ozalaka mi ba congolais bazalaka ki mutu ko biso déranger raté au bandi moi biso déranger raté et déranger pourquoi ça pour nous nga linga na bongo. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Faut comprendre. Ouais, je comprends. Les erreurs dans ça qui. Je vous conseille même pas de le faire. Parce que si on va à l'ingio, soit attends, bon, mon anité, soit dans pour ça au monde en cas. Erreur au moins la salle qui, bon, ça va monter. Parce que moi, j'ai fait l'erreur d'envoyer mes vidéos dans la qui lingerie. Mais il s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Bandi konanga basi na bonde les binobo ça va monter. Et ça la propreté, tout ça en famille, tout ça na ba na netinga babenga babisinga kyo ba la kisi maman kulutu na biso ba vidéo na nga ça lenga pasi makasi. Ba oncle na ba moni yango ça lenga bien te. Donc bo ça la monter bandi konanga. So on ba la lingio. Vous avez besoin like ce nzoto na yo te pour alinga yo non. Alinga kyo déjà mon na nzoto nota. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. On a bien par rapport à ma fille, on va voir dans la ndaku, bah hypocrite voilà. Ma fille, on a coup de dangereuse parce qu'elle se colle on a filmé à mon touté, on a enregistré à mon touté. Ben française, nous sommes pour mon awana. Pas si malam ou yakobala. Ah bon? Oui. Je te jure. Ben française nyon surtout. Kolongo la mutute basi malamu ya kobala ya ozana bango au CPD. Mais bato ba ka pousse na pebe na biso. Amoni ke oyebani. Amoni ke soka ye akoyeba na te ne bando mona ona yo et tout. Bango ne ba ka luka biso problème pour bino mona biso ke toza basi akran. Ezala biso ta? Non non mon influenceuse mon ta filmé muto. Oso mona déjà. Influenceuse mo bo publier mutu non na mona na honte. Et ça a raté ben influenceuse ba publier ba tuté les amis mi bal ndem ba ko que ça problème biso su ko ndeto za ba déjà point faible na biso que ndenga za na soki na ye na sele likambu en bangue ya na réseaux sociaux. Vous comprenez humiliation et ça la biso bien té. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. On doutait pourquoi on est déjà au linga mutu, mutu pas comme au lingo. Ba garçon va congolais bolingo sakana ba sentiment ya bana basi makasi bo changer ba comportement na neza kito côté. So lingi mutu yeb assure-toi déjà que na makambuté, na lingi na mwana batu, après toké na mo mais bino au lingi mutu, après comment changer du suspend bo ça bon, et ça la propreté. Toza mitema. Makambo bolobela ba tomato yona pe et faire koloba ngo tout le temps, mutu rêver. Au commissaire passe mon boy après au ticket kambala mo bon ba garçon va congolais bo changer ba comportement là et ça la propreté donc ba lobela maman bien na mato maman bien on ça tibela lo au petit espoir nyoso o belo belo suka donc c'est fini neti moko ko auto linga mikolo bete linga masolo mato ebele lobi na lingi bolingo ngalingi aventure te na lingi na ngai yo na lingi na après na suka yemo ka changer sunga mais attends na comme lingi après changer baninga tango kokie papi ke metolo bela vie papi gene
Papi Gene tolobela vie. Yo suis sauté par Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gene tolobela vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gene tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobela vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Est-ce que nazalaka moninga na yo te, Papi Gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi Gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobela vie. Papi Gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na biso te. ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. tolobela vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papi Gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, bienvenue sur Tolobela Vie officielle. Voilà, merci de votre fidélité, merci de la confiance. Bolingo Bozalaka Nango, merci aussi na ba o bazako rejoindre biso, la grande équipe de Tolobela Vie. Na baki ya Neo yo, on a besoin de koma na 300 000 abonnés. Donc si nous avons abonnés à bisoté, abonne-toi, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, merci à la grande équipe de Tolobela Vie. Washington, 4 fois prêtre, merci Nayo. Jérémy au Canada, merci. Didier, merci. Émile Bamba de Zurich, en tout cas, Sambino et Zarama, trop nombreux sous il paye des cocao. La personne qui ne pas, il y a Kolutunangai, proverbe 30-30. Ouais, en Angleterre, on a. Léon Ayambi, on a joué un papon de Bino, Karine Pandora. Donc, on a bien fait un bail de l'auto mécano pour se l'assurer. Alors moi la mosi moko a sali mon effort na ye et le combo na ye zolo ba moi trop alors tinanga na yembeli eza na comprendre raté ce qui batu nde ba comprendre ka yete to ya comprendre batu te. Donc je crois que azali mieux placé avant de tozana ya avant mekana ko meka ko yebisa biso sur yeto sono sur ye. Karine, bonjour. Bonjour. Bonnie, ça va? Bien, et vous? Très bien, tu es bien. Lélo, tu as bien entendu la vie. Hein? Ok. Très bien habillé, hein? Là, tu es bien. Nazale qui a dit forme. Ah ouais. Ah, vous allez qui a dit forme. Voilà, pire vieux n'a rien. Ah ouais. Ok. Alors, biso sola, on a biso. Ça nous à l'aise. Ah, on est bien à l'aise. Vrai comment les aranaïs? Karine Koumou. Nkumu? Oui. Oh, yoza mutabandundu? Oui. Ah. Oui, yebiti na Nkumu. Ça veut dire Mokondi, ça veut dire chef, ça veut dire queen. Ah, ok. Et bon, Pandora, où t'as? Pandora, maintenant t'as la mission américain.
Moi, c'est mon bazaki, na bota moi, na moi, si après ça, comme Pandora. Après, na baki, son na boti moi, na moi, si, dans PC comme Pandora. Et après, on a boti moi, on a PC comme maman, on a adoré. Allez, Pandora, on a dit, on a dit qu'on joue, non, son dame sungi, peut-être un jour, son a boti moi, on PC comme Pandora. Si vous avez dans ce un film, un s'appelle si vous avez s'inspirer de Combo. Tant que vous avez Combo, vous s'inspirer. Les Pandora, ils ont bijoux, bracelet, bijoux, et Pandora. Donc, je vais appeler la boîte de Pandora. Donc, ils ont comment sacré. Dans qui ça on a combiné? Bandalungwa. On a Bandal. Ça fait combien de temps à poto? Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Ah, ok. On est grandi à Bandal. Non, je ne suis pas né là-bas. On a pas de Kikwiti, mais il y a Bandal, moi, eh, bon, on a Yumbu. Ah, donc, tu vas qui Congo. Ok, tu vas qui Congo. Eh. Ok, moi, on a bois là. Ah, non, moi, on a bois là. T'es bon, Kikwiti à bois là. Kekete, boke songange. Ah, on va appeler Marie-Paul là. Kekete, boke songange, baza wapi. Alors, na yambio le tout, mais quand on solo là, et bien le biawa. Batebele ta mususu ba mona radio et bien ta mususu ba zora na monde ya todo ba na monde ya ba télévision oyo ba yebi yo penza bien té et puis monsieur ta mususu ba mbako pe ba tout na ba question o ka ta mususu to tout non mais c'est ta mususu to ko kenango na moi ndenge mo bo monde ya internet ko ta ndeni et là pour ça ko no ko ta monde internet moi j'ai pas fait d'effort pour naïe ba non 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 ça va photo bah servir les dans Facebook non ça va photo trop na Facebook pourquoi après naïe bon là tata moi c'est pas dans Londres Doudou Sadriane Witch habite dans commande blogueuse après na sa page Facebook na comment ça va live et tout après habite dans Kenya na YouTube après na YouTube et après na Facebook na ibana makasi na Facebook il y a na TikTok na bandela ka zéro kuna longa na Facebook na TikTok et après et celle qui na ibana na finga mutute na dembela mutute na ibana ngaka au savez polémique té au soit na pété non le soit na Facebook na TikTok na Facebook non jamais na TikTok non ça va analyse non bien ba tout tozo solo là et tout ba live na mutu ndoko matina ba 100 000 vues hein na TikTok na Facebook oui kasi on habite na Facebook on soit na té non on t'a polémique ta au renda compte mon boité na ya nini ngo na mosquito ko naza bien boye naza mulai naza na taille bien na ko so na net nane mais même mobile mutu te na bi na ba mutu na so na ne Karine obala na bala te mais naza ba ni bale bana kitoko wana mona ouais de gros bisous à vous ok bado balinga o mingi mais c'est normal que balinga na pesa bon ba valeur na ki pa bon bien na zana bon bien c'est normal na maman responsable moi dans un mois c'est mondele ouais na dans un mois c'est mondele parce que question mon ngana tuna yo to ke no mbala moko pona nini limbisa par to ke bongo pour ni choix mindele parce que depuis les années Afrique nous t'avons la pote zéna mindele ba suna mi na vie amanga la poto après na kote na papa bana nga isali kina buta na isaka nza mbi mtanya na buta mindele sikoyo bato na biso bakobo linga bakobo te na lela bon fort na ninga bon makasi ah bon on doit makasi ouais il y a la liste pingila na lela bino fort bon pour nous vendre na bakobo te non il faut que na zana bon te vous avez bakobo mais parce que yo apparemment mondele bon ça dit oh et mon ami c'est pas du mindele est-ce que bakobo mona te oyebinga te bato bayebinga bakoma na bacommentaire so na bandeli kozala na kobo nini bayebi na baposa otanga komoni te te toya na biso mpe malembe batoke malembe alors Karine yo monde internet oyo okota ndenge okota osepela nango to oregreta ndenge okota monde internet na kilelo oyo nde tosolo non, on va pas la super, on peut la super, parce que
Explique-toi. Influenceur à Congolais, tout le monde a raté. Parce que bazala so bamoni yo oyebani oza na buzz makambo olobaka bato balandako balingaka kaka babebisi yo réputation balukeli yo makambo boye ezanga ntina babanda ofinga yo alors kosali bango eloko moko te donc côté na vraiment nasepelanga na yango te mais côté mosusu mpe c'est bien parce que nayebani partout mpona science nakendaka bayebi nga esalako bien so oke place bayebi ye wana osiko esalako ndeni non mais ozwaka mwa bepolete to nini non mais polete des fois c'est bien des fois aussi c'est pas bien nga aza nga mutu mo boye nakota nanga batrain nakota nanga bamétro nalinga vivre vie nanga normal neti boye mobala congolais akolinga nga mais nakoma obanga olinga mbela bacongolais nde nayebana makasi boye naza na droit erreur te nebana n'importe qui te nebana nasosa n'importe quoi te donc c'est compliqué nakoma obanga mbele makasi nde nayebana boye oui donc tolobaki mibali mo banga mingi ya bacongolais toloba oui ya parce que le boyebani mingi na milieu congolaise ben oui sikoyo so lelo mobali mo congolais ayeluka sikoyo abala mais naza mobala congolais nazala bango combien na biso mobala congolais ayeluka sikoyo abala yo loba soki mobali na oyo ya congolais so mobali na yo ya congolais ayeluka abala yo tobala na biso tobala na te pourquoi voilà nalingaka mwana mwasi oyo parce que aza na franc parler ya lobaka bien naye po alobaka et puis asexprimaka bien aza mayele merci beaucoup na utabandu c'est normal bolanda biso bina na bokebi nyonso tu awa nde na biso ezanga polémique te a tosola donc yana leki baosola ocomprendre a tosola biso kozwango mpena na ndenge ya bien soki ovandi boye lelo oyo olingela mobali mo eza nango ça arrive Vous avez un coup de foot de salami. Bon, on a un petit coup de foot de salami. Ah bon, Ndeni, ah chérie, bon, vous savez, Ndeni, bon, après, non, bon, sentiment, là, nous, on doit savoir ce que bon. Oh, Nalina Mona. Mobile Nepson, il y a Mona. Vous comprenez, là? Ouais, je comprends. Les erreurs, je vous conseille même pas de le faire. Parce que ce mobile à Lingio, atana bomondani te soit za posa omona onka erreur on la salaki bosala monter parce que moi je fais l'erreur d'envoyer mes vidéos na lataki balingerie mais il s'est retrouvé dans les réseaux sociaux bande konanga basi na bondeli bino bosala monter et ça la propreté toza ba famille toza na bana netinga babenga babisinga kio balakisi mama kulutu na biso bavideo na ngai esalenga mpasi makasi baoncle na nga bamoni yango esalenga bien te donc bosala yango te bandeko na nga so mobali alingi yo alingi yo oza na besoin olakisa nzoto na yo te mpo alinga yo non alingaki yo déjà monai na nzoto no ta donc c'est ça soki ezalaki makanisi ya mabe tozalaki kaka juste mpona koluka kosambwisa yo kobebisa réputation na yo non qu'est-ce que je peux dire makanisi ya mabe te naza motu te so alingi nga azali mwasa mondele ngai na papa bana na ngai soki nati tovandi et tout abinanga envoie moi tes vidéos et tout amosabenga na appel vidéo aotala ndenge esala elo te so oza na mobali yango na bia moko koyebana eza pasi parce que so nayebana na nga te enge eza nango normal mais lokola nayebani yango ekomi problème parce que nayebani naza personnalité publique nayebi ke makambo mosusu na osala mosusu na osala te toza basi toza banyama te toza basi naza na makila na mai so nalingi mobali naa mpe motu na kolinga ekosala mpe ke nazwi natindeli mobali nanga video eza yango na ndenge ya mabe te mais place ekomaki kuna bamakangu na ye nde bazwaki yango batia yango na réseaux sociaux ok donc eza nango muta bato te non ok en plus ngai na ye mpe tomonana na biso nango te ok towanda osolaka na téléphone donc c'est-à-dire yo na kilelo so okutana mutu moko par exemple ayeli osomaka mandenge wana je crois que non en plus ye mutu asenganga peut-être eyanga natindelaki yango c'était par amour ouais c'était par amour mais il s'est retrouvé dans les réseaux sociaux na conseil ne bosala yango même pas donc bolingaka kaka so bokutani na mobali après bosali bamakambo na bino c'est tout
Alors, na tuna kyo question mo na dubi na lobi awa na sommaire émission na lobi pona yo monaka batu nde ba comprenaka yo te to yo comprenaka batu te pona yo. Ba ba comprenaka ta. Nga za mentalité mindele na bota mutamema na poto za na mindele na viva mingi na mindele par rapport à Congolais. Ba ba comprenaka te tout ce que je fais na ba réseaux sociaux na ngai net kobina net yarbona dongol na nga peri car na zo saba na nga ba na nga et tout. Natala mindende basala na copier bango et puis na style na nga bongo. Siko na communauté na biso za la raté communauté na biso za ka ba polémique za ka alobaki asalaki kosika mabala batu eloba yebi yango wana vidéo muninga boye bavande donc bakoma osika muninga. Donc moi je suis pas dedans yango wana les gens me comprennent pas naza ndenge mona bango te en plus là ça fait longtemps que na omi pe na poto donc c'est pas la même chose. Et ça la ndenge ni li au koti na live moko parce que na mona yo pe mo ba TikTok ezala oza ko tambola na ozo lexa nta omoni pe na kuta pe na live moko na mona baza ko s'en charger na yo mais baso finga yo zo répondre te. Et ça ndenge ni tango parce que mona ngo mona moi sino bo na mona ba baza ebele ngapi na za na sewana. Na okisikoyo moi zo finga baza ko s'en charger na yo mais yo zo répondre ga malamu yazo linga pena finga yo ti modérateur kutu ya mukolo TikTok wa yinwa linga kitisa yeso ndeni esa ndeni tango ba finga ka yo esa la bondeni et puis tango yo répondre raté o linga o pesa message ni parce que muta o finga yo mais yo ba ngana o finga na nga yo te ngana o finga ngote iponi Ada Karine comment ça veut dire chef yo somona Queen afinga ba serviteur na ye mukonzi afinga bato basala kipa na ye bato bafinga ba faible omoi nde azana fia na baki zoba abimi former l'autre côté parce que yo finga mutu okipe ta avant de nia il fallait ezala bien ça ofinga mutu pa ofinga so mutu avant nia mission zoba mission ki elo ozelo otoza papier ozoba makambo na lobi oyebi yango oza papier parce que envia nga yango wana fa finga bongo po ba remarquer fa finga est-ce que nga na posa ofinga mutu na posa ofinga mutu ta na pandora finga ata aswana ata grande dame ma finga raté ya lobarate osomona maman Denise to première ministre na so moi si abando finga bato to maman Amida Chati omona déjà finga ba finga rata to maman Lia omona finga ba grande dame ba finga rate donc nga komo na Karine komo na finga rate na so na rate mukonzi na TikTok ezana mukonzi c'est-à-dire na toto ba net star na bino ezana na star ya binga na star TikTok eza plateforme eza application nous n'avons ça à son téléphone na ye à télécharger application na ye abandi ko sala esimbele te mukonza zata maintenant nous abima neti neta tête d'affiche na bino tout est nous n'avons pas ndé na ngalo oyambi nga pourquoi parce que na Pandora donc yo ne mukonza bon non naza mukonza mutu te nous n'avons pas ça la makamna donc voilà relation na yo na bande ko bela TikTok za ndenge parce que moi so compte na live mo créer un problème relation na ça dit bato balinga ka yo te tum to linga bato te pona yo ndo mona mais naza star naza nkumu so na ke place fona déranger na moi c'est kitoko yo moni yo obike bato musu ba kenda osa bisala sala ka so ka koti place ba cheka nga so na koti place bato nyo so ba la déranger batala nga il faut déranger à mon kilite so déranger te zo vivre ta dans la fille qui dérange Pandora na l'équipe bango nyoso na mulai na l'équipe bango nyoso na kitoko donc c'est normal faut pas finga na bonkanga ba okela nga jalousie c'est tout on veut se venir ni ozala oyo ozana yango surtout na monde ya internet ba vidéo on a rendu bima et ça va vraiment bien té à part que ba vidéo c'est tout hein mais ba vidéo moyen ko luka aussi pour moi c'est un bolé kinda ba congolais ba mité ma bien hein ba congolais ba ça si muninga ba on va saluer tenti bon ba comme aux on va partager bo mité que ça la va compter ma passe de ça là bon soit eloko yé beaucoup vendre peine bo beton on peut cara et les canons parce que on t'a sali bon pas nuire muninga na bino mais bino bozui
vendu qu'on humilier, vendu qu'on fingaye et tout, et ça la propreté. On va éviter que nous ayons par amour. Hein? Bon. Alors, est-ce que différent, tant de bêta ma solo yo, n'a tout kende, n'a tout mutu na mon boy. Différent c'est ça qu'on vit dans mon délai, na côté mentalité, qu'on vit dans mon délai, na qu'on vit na kobo. Différent c'est ça. Différent c'est ça parce que maintenant mon délai a mis sa vidéo dans la réseau social. Ça là tout le monde. Obimina moi c'est là qui toko makasi. Bomba moi si na yo pour na yo moko. Il faut mon kili mo be mo na moi ça on ngazali. Vous comprenez? La différence est de bosser en moi là. Yami balé. Yami balé, bah tout le monde a une vraiment bien, bazane le kuta trop. Oh, bah tout le monde. Le kuta de bah le kuta, bah là ma cam belé, bah tout le monde. Oh. Mais solo non. Bah respecter la basité. Bah dit bah pendant le bamuninga je t'aime, mozo ninga moi si mozo ça assemble. Bah ça va assembler, t'es sur la ligne au bali. Non bah on bali que moi je t'aime. Non mais c'est pas sentiment là. Mais ce que bah tout le monde bazalaka. Soka ninga lo alingi mutu au bon ba sentiment na ndeni mutu ko yeba ki olinga kai au yeba ndeni donc inde ba yebi bolingo kolinga biso oui ba yebi ko so je t'aime ma chérie na linga ko mingi boy na tu me plais beaucoup aux arabes mi ba congolais ba za la ko biso déranger raté au bandi moi biso déranger raté et déranger pourquoi ça pour nous nga linga na bongo mais ce que ba congolais soka zana yo okovimba mutu so na yebisi okovimba mutu na ovimba mutu ni naza mwasi na olobelanga makambo malamu na ovimba mutu pourquoi bakongolais bo changer beaucoup m'attendre et ça va bien bete msona lelo ni salamaka na Marseille ezaka nini na mo salamaka na Nantes voilà ezaka nini salamaka ko bozwaka ezaka nini ezaka bete ngata bozaki nini non juste na gagné dans un concert à Aigle là grand fois dans un quartier il y a Bandalungwa tout quand va venir et papa dit bah dis à ta coucou à toi tout quand va venir na Aigle là qui dans soutenir sans arrière pour l'intérêt ce pour la nuit non là qui dans soutenir les pas grand fois dans un quartier là qui dans un concert et puis bah fanatique et révolté non bien avant bah jalouse mon ouais bah moninga vous va tout soigner ça bonga pour la nuit pour la vidéo on a salaka la lobara pour na makambo c'est des cas non kala ba moi ce que ba compte à rendre na bango il fallait pas ça dans na gare du Nord atana olobela olobela fali to non fali te tantine mo be akufa déjà c'est les cas non déjà c'est un peu pardon maman château rouge ku ba sidi kaka maman li makaya kwa toi to solo na bango nyonso tout makaya mo yum tout ça là bango surtout il y a pas de souci il y a pas de problème et puis bango naki concert ici ne tout quand en photo na Aigle yemo pour Aigle c'est pele makasi ramona nga pena sipela ki après baba ni ko soni sanga to ko beta yo to ko bundisa yo boy na boy nga mun elekelinga nga na swana te na bunda na ngati nga na yaki na concert na yaki bitumba te ba mon corps to kitina se bo maman bah si surtout qu'il y a une zéla tout qui est debout et on a qui est bout maman on a coûté na bon et raison tout na Arche de Noé Ridi Arche de Noé coucou toi merci beaucoup encore Ridi bah mon cas caliban et un caliban beaucoup meka aussi m'a pendant raté après mon cas pas non et tout na kimi na la fuite de maman mais au télé na ba gradé on a place ba tira ba ni na ko ba ko tater ba venez à la on a battu nuance surtout ba signe ba téléphone pas filmer. Oui, bon, on y a surtout parce que on a se sentir le quoi isolé, le coup là, moko et tout. Et ça n'a pas si actana bossa les ba congolais bossa la bon oti. Son likamboiza ba pekisaka, bo aussi ma téléphone pourquoi parce que na yeba ni faut aussi me téléphone pour bo imilinga. C'est pas normal. Na c'est pas normal quand qui était ba simba ba téléphone na bon. Allez, est-ce qu'on a encore taboué ba benzinga perique. OK. Donc voilà. Après on va filmer yango tout ça filmer qui va dans les réseaux sociaux et tout ba beta ngata mbatati na tele lote na kima ki comme on a ki bo beta ngata mbatata tele lote donc c'était ça naza mbanda na bangote na yebi na nga bangote moi sa classe a bunda raté a sona raté nga na bunda te na vi na nga donc boyo ki nga jalousie ni pona yeba na nga yango fo bundisa c'est pas normal c'est pas normal les alarata eloni oyo boto ba eloni oyo lingaka te ingratitude j'aime pas ça bato bazala ingrana dinga bango tangu kiti
Trahison, j'aime pas. Lokuta na dinga ngote. Parce que n'a pas ça à terre. Non, la vérité. Moi, je suis comme ça. Attends, la vie dans trop, ça n'a pas la vérité. C'est pour ça que les gens, ils m'aiment pas. Vous avez un espoir, c'est important. Ouais, ça, ça dit ma belle. La vie qui est neti. Ma tante, n'a pas signé pardon. Moi, ça, n'a pas dit la vie. Eh, n'a pas dit mon ninga ma belle, faut n'a signé pardon. Moi, je demande pardon facilement. Hein. Ok. Yo, ça l'a bien la vie. La vie, ça l'a. Dans influenceuse dans les réseaux sociaux, dans ça l'appelle en France, hein. Dans ça dans répasserie, dans ça l'appelle la formation, dans ça l'appelle dans la cantine, dans ça l'appelle dans poste. Olobia oza influenceuse, hein, na réseau na TikTok hein toloba. Combat batu mais on monite que ba influenceuse on dirait Bobby Marganet, on dirait ba film wa craindre ba film ko boye beaucoup sa conseil a bien été au moins la moitié ba fait craindre ndeni ba film ko boye moi bien que non net on dirait ça dit combo wana quoi amoni influenceuse na kutunde na za boye ko na bien par rapport à ba fille ba vana na ndaku ba hypocrite wana ba fille wana ko baza dangereuse ba casse kolikama na filme à mututé na enregistrer à mututé ba influenceuse nyonso pour mona wana basi malamu ya kobala. Ah bon? Oui. Je te jure. Bandelo go bien. Ba influenceuse nyonso tout kolongo la mututé basi malamu ya kobala ya ozana bango au CPD. Mais bato ba ka pousse na pebe na biso. Amoni ke oyebani. Amoni ke soka ye akoyeba na te ne bando mona ona yo et tout bango nde ba ka luka biso problème po bino mona biso ke toza basi à craindre ezala biso ta non la mona influenceuse mo ta filmer mutu o so mona déjà influenceuse mo bo publier mutu non na mona na nga honte ezala raté ba influenceuse ba publier ba tuté ezande mi bali nde ba ka luka biso problème biso siko nde toza ba déjà point faible na biso ke ndenga za na soki na ye na sele likambu en bangue na réseaux sociaux. Vous comprenez? Humiliation et ça là biso bien té. Basi malamu basi abolingo. Il arrive à peine mais ba comment au banga bino quand même. Au moins bien que non, tam susu mi ko zalo be mo balité mais mutu pa cha lito ité. Pour ba cha la bon lito mais ba cha lito avec intérêt mo boy. Et on tente no destiné à na Belgique ou quoi toi sert destiné le benanga. Abi pendant abino fo za la bien fo lingara ba to boza ba domaine moko. Parce que à comprendre eux pour comprendre. So au limika garçon mo boya yebana na été tout bo banda bien et après comment ba problème c'est quoi mibali par exemple neti ba o ba banga bino ba banga ni ba quand on dirait sur net bazana biso to yo tchaba na réseaux sociaux to ça là bon so peni OK c'est pas ça nga jamais na ko mokile yeba on va ko publier non mais on même pas li la nga ijo na nga so na ko publier ko ça on a problème te ba banga parce que bazana mo boulou bazana ba makam na bango bele ben oui et ça ba makam na bango ni ba poser ba problème nyon surtout so bi mana influenceuse respecter influenceuse wana aza personnalité publique respecter moi na ba tout hein ayebana asali be fort pa yebana yoko to soza na nina soza mobali ya mayele oza na entreprise na yo soza na influenceuse bino mbale mais de la même bokende musika parce que avant de faire de la publicité avant de lobela makambo na yo eza bien mais ba congolais baza na vision mo pousser alors mona akomi akomi mobulu po batanga kombo na ba makango wana siko ne mutu ba takara ba influenceuse pa olinga bo moté hein so bo memi ma bala ba nga na bo memi ma bala ta so ni ngamba la ba tu na ngamba ba tuté nga ki ngamba ba nga mo skito nga ki ngamba ba bo sko yo bine mutu na lingi yo apesi yo ye bien té siko yo mais so lingi nga so na bi ko za na mo si na lingota parce que c'est quoi là pour ça 16 ans pas photo na maman pas aux yeux tiens photo non na tia photo nota to so non na privé na lukana ye ba yo parce que so ba ba moninga na yo nga na cause na tiete ba tielinga na réseaux sociaux donc ce qui nana mutu fo mutu ana o za makamno mususu te
Donc tout ça va manquer mususu faut ba ki carré moi sinangai. Donc ça dit ba tu faut ba yeba que ba to ba banga ka bino ba yeba que non eza ngo ça dit bo zalaka ndenge ba to ba lobaka wana. Oh toza basi malamu toza fidèle surtout li mobali au CPD. Même mibali ndemba bebisaka. Ya mibali ndemba bebisaka. Ba makangu na bango ndem to ba ya ka omenasi biso. Lokolo yeba ni makangu na yo na erazana yo na ba mbanda na nga Pandora par exemple. Alexandre on Pandora comment yo finga na réseaux sociaux. Nga pe na mo finga une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Après je m'enflamme. Après comme Nico ba Pandora ba faire réseaux sociaux ba la basi malamu ya ko bala ba ngwana. Bon yo so ba pona yo to pour na ba onyo surtout ba Nico bandero na nyo so réseaux sociaux basi malamu. Oh. Oui. Ata ina nyo pa ngos malamu. Oui. Ata wo wana pe. Oui, basi bango nyonso tout, sans rancune, bango nyonso tout. Mutu mota za la mobulu. Au moins on a testé ça une belle histoire quand une belle sur les réseaux sociaux. Est-ce que mutu ça dans mobulu ou za mobile na qui tient les réseaux sociaux? Oh chat. Surtout bah que quelque part on dirait peut-être moi chance spéciale là derrière moi. Chance spéciale ndeni. Chance spéciale là. Tout ça parce que to yo sera na star chance spéciale. Et à des mibali ndeso boye boya kande na ndenga bien. Bo respecter la influenceuse parce que dans musala na Congo na biso to mona influence muto ayeba ni lokwa moi sa ndumba lokwa so pe deni okeza bomuti. Et wana pe na lo ba pe na ba konza mboka na biso. Et là on a remarqué biso d'influenceur ya poto bozo kipe biso te. Bozo kipe kaka ba bengisi kocha monchika ke no sa na Congo. Ko na bengisi Pandora te. L'influenceur na poto basé BD ah. C'est meilleur non la danse. Alex danse ni biso to ko la danse te to za bana poto tout. Hein? Ce qui net likambo comme mboka na biso est-ce que ya lobela mboka na biso? Alors lobela mota pourquoi ba kende ko zoya ke biso ba influenceur a poto to za wa bazu biso te pourquoi? C'est quoi bon, admettons c'est. Ya linga mboka na biso ko leka biso. Non, admettons c'est quoi bien si Pandora, gouvernement bien si Pandora, Ogesan. Non, on ça va conseil, non ça ce qu'on est pas bien. Non mais attends, mais écoute, moi c'est que déjà Kinshasa na kenda place bano bazanga. Dans le monde où tu périques nanga na lati na kanisu kia maboko et tout na kenda na fefa kuna Kinshasa ba vidéo ezali. Kocha monchika wakende kuna te. Mais nga na ozana na bolingo mboka nanga. Côté na vraiment ba konza mboka na biso. Osala kama bina sepela etana sepela pourquoi? Biso toza na poto bozo bengisa biso te bozo bengisa ba influenceur mboka mususu. Est-ce que ba influenceur mboka mususu c'est pas bengisa ba influenceur mboka na biso? Bo pesa na biso valeur et ça la propreté. Soit les mots mo beta ya chabi non Karim na ndingi susu te. Via qui ya ba TikTok. On va négocier hein, parce que Rolingenga okutenga déjà na influenceurs. On va négocier peut-être ba makamsusu no au pekisanga na sala na sala monter. Mais na longwata parce que on est business na ngati. Yo peso na biso longo na makamno au sala na makamsusu o yo sala par exemple on na CP na monter au longwata. Na sala kindumba te déjà ça te va. Na bimarate ça te va. Ça canne. On est dans ça na ngeza kalina. Na mena masangate na fimarate. Yebolamba. Et na yebolamba makasi. Neti no yebolamba. Bilo nyonso tu. Te neti moko pona moko. Nyonso tu. Bilo nyonso yebolamba. Oh, nazala mobali na ntono wa Congo to no kana panda inani na ndola mbele ah. Yo ba Congo le ba ngoli ya mingi. Oh, yesolo. Azaya muluba en plus. Na pesa mbote na mona ko pele lo tele ba video na Oh. quoi toi. Donc ba komali ba ngoli ya mingi. Ba ngoli ya makasi. Faut la mêler foufou. Foufou vraiment beaucoup la bon seka na matamba. On a lamba ngombe. Oui, na ndola lamba ngombo. Nazo moi site. Oka moi. Pandora. Mais nazo moi si, so nazo mobile na nga olambela yi. Nga za wesh ta. Ba wesh ni balambela mbali ta. Ni bana biso ko balinga bukula bwanseka balinga fufu balinga bapondu balinga badesu balinga bafungwa balinga pe ba mayebo na ndo lambile. Alors donc il est aussi ça la vision intervention la biso na mbio lelo je crois qu'ils ont bali boso pe asukate to mano wandu ya balanga yo mingi awa oza onda kuna yo oza parler na yo lelo yo conseil no ko pesa ba garçon congolais par rapport il y a bolingo il y a via bolingo pona yo soki ozalaki neti mobali par exemple
tout ça là bon na connaissance au ndemo moneli so vous allez mobali on go pesa ba bande mobali conseil par rapport il y a kozana moi aussi batika biyoka yoka eza malamu te surtout so linga influenceuse par exemple nga ba par rapport na nga parce que mon garçon mususu aye mon ka olingo abi pesa nga bolingo baya kaka abongo pesa nga bolingo au bandi peu beaucoup peu solo là après mon aïe moi changer le face oh ngande naza boye naza makamu na moko boye a comme il faut douter wana mso ba côté c'est déjà mama be na mutu o douter pourquoi wana déjà olinga mutu pas comme olingo bagarçon ba congolais bolingo sakana ba sentiment ya bana basi makasi bo changer ba comportement neza kitoko côté so olingi mutu ye assure-toi déjà que na makamu te na lingi na mona batu après toki na mo mais bino olingi mutu après comment changer du suspens bo ça bon et ça la propreté tous a mitema makambo bolobela ba tomato yona pe et faire koloba ngo tout le temps mutu rêver au commissaire personnel boy après au ticket kamba la mo bon bagarçon ba congolais bo changer ba comportement na bien ça la propreté donc balobela makambo bien na mato makambo bien o tati belo au petit espoir nyonso ou bien le suka donc c'est fini neti moko ko auto linga mikolo bete linga masolo matoye bela lobi nalingi bolingo nalingi aventure te nalingi nanga yo nalingi après na suka imoka changer sunga mais attends na comme olinge après changer bo changer le comportement na bino eza malamu te avec pingi là nous analyse bo changer un comportement. Grâce Nangola, des gros bisous à toi. Voilà. Alors, pour Nasiko, TikTokers, conseil de groupe ça. La TikTok, ça élève nos forts. Bénite et Kala, courage à toi. Lison, je t'aime beaucoup. Anna Sophie, elle est là fort. Pénélope, Papa James. Conseil de groupe ça. Bah, tout continue comme ça, ma vidéo, na fait de tout ça, bah, en haut. Na mon asus, bah, rendre les alassouming na TikTok, par rapport à avoir une communication, si nous avons un problème, bah, tu nous vas soutenir Moutouana, donc ça va. Il n'y a rien à dire, hein. Ok. Alors, conseil, moi, on a ça, bah, toyo, bah, publier à Kabaninga, Itakala. Ils ont pas basi, bah, ça, là, ah, bah, si. Oui, ils ont pas basi. Parce qu'on conseil de groupe ça, bah, vraiment. Oyebi ki mutuana aza na famille aza na bana aza na bandeko aza na ba parents aza na ba master mais osali eloka ndenge wana conseil de groupe ça batane wana pona yo et puis ba congolais kaka ouais ils ba congolaise ils azu ndem te sala bon ebi bien que mobali alingi mwasa na makasi po mingi ezala bongo ngaba basi basala ngo deux fois. Il faut plus le répéter. Il faut plus le répéter. Vous avez tema mabe boza basi. Et on y a son na nzoto. Yo poza na ngoti. Mo bala sali ne choix na ye. Alingi ne nga makasi na bi na nga osulula. Na nga bien asepeli na nga. Mais ce que yo soi-disant aux ala rapé na ye. Zo pas non, gardez pas na yo. Il faut qu'on soit ba vidéo eza na kata téléphone mobile ozo ngo publier. On so publier on to sani. Eza ka yo mo po misambu simba moko. Olakisi na mokili ke mobala na linga kota linga ndi mwasa na makasi bosala elo mo ya bien te po tozala ba famille tozala bandeko soki basali yo moko bongo les karma existent et ça va vraiment propreté et ça ba sitoche ba fille à basse classe ne basala mama bongo yo kanti mama li ya ndinga za ya bazala na mopao na ba téléphone ya mona mamba somote to mama ami d'achati ba grande dame ba mona honte ba sala honte pourquoi car ba sitoche mo ba fimo ba zanga tina et ba fimo ba bata rouge mo ba zanga tina ba za sir na ba honte ba sala pour na sir na nga na moni ata o mobile na nga so na téléphone na moi si je m'en fous ngam na sana na minute wana donc na fia na wapi ata na moni vidéo non que non wapi so na bimission deseni. Voilà, elle c'est Karine Pandora l'autre sur na bisawa Monique alobara bien. Pour aussi ça, au ibisi ba congolais nyonso na ba congolaise nyonso ni no Rolanda et Bachina biso. Ba congolaise ani bino mingi, je vous aime beaucoup, peut-être ba discours na ramsu na salara. Il y a des gens qui me comprennent pas. Je vous aime vraiment beaucoup, ba qui aime bien châtie bien. Donc
nazaka pandora na bino mama metisa ba cheveux bouclés la bota bango tata moko wana skongo wana obokela moto na obokela nani non bon avec ma précision bon pourquoi il faut de la précision na bota bana tata moko eza mabe na poto awe base bele bazala bota bana ngoma tata moko nga na bota bana tata moko eza grâce ko bota mwana tata moko oza mobali ndenge ozana soki olinga mwasi moko bota bana batate bele nanga na bota nanga tata moko si wala code te dans eza code te za bongo o préféré nani mais eza ngo bongo mais yosi eza ngo bongo mais yosi ko point il faut le bango il faut le bango parce que za bongo bana tata moko ba tata moko na bota bana nanga tata moko et ça na plaisir à trop ko bota bana tata moko rêve nanga na kokisa donc ozo ya lobby to te oza te ozo na bi ozo ya lobby to yebi na nteme na minute na bota na bana nanga tata moko titela dondo na ngati dans la bota bana nanga tata moko atabo bisa ba video na bota nanga bana nanga tata moko na sala kindumba te na mwasi kitoko makamyo su kitoko na sala pe kibula te na ba Paris na yeba nanga na Paris te neti ndumbo yeba na Paris na yeba nanga te donc toi ne monter so na zana jo nanga toke quelque part à sepeli moi c'est nanga star mutu moto oyo baniki na ex Pandora na bimana Pandora na sala azana eti donc na zana mo buluti OK donc tous ala ndenge monter donc Pandora moi c'est di bala bena ou Pandora bah oui Pandora moi c'est di bala Pandora moi c'est di ba dans la vie il faut avoir principe dès la yeba bonne personnalité publique na ko ça na ko bimana mutu nyos tuté amona nzoto na ki taper valeur à mutu donc ngai monia ba monia na ta monia na lingerie bo ça kana to kende plage na bimana binoté lo côté lo na lobela batonga bo bimana ngande problème na bimana n'importe qui té voilà donc c'est ça. Pendant la Pessimbote, quand la Pessimbote pas un juif noir, à fan des juifs noirs, la Pessimbote encore, et pas Washington, grand pays d'Amérique, yes à l'arabe toujours, hier à Takate, au monde 1000 bamba de Zurich, au monde pays de Gokao, au monde Didier, au monde Jérimbo na Canada, on a batunanga ya, batunanga bangoana. Pessimbote pas de bon. Bon, on a Pessimbote un juif noir. Pourquoi toi? Nanou diamant noir. Ouais. Na Pessimbote na Nina Richie. Teddy Mola. Des gros bisous à toi. Teddy Mola, des gros bisous. Pingy la Hervé, des gros bisous à toi. Nuit Analyse, des gros bisous. Donc, nous analyse on peut appeler Mbote. Nous analyse on peut appeler Mbote. Ça fait Hervé Mbote, Pingy là. Hervé Pingy là, on peut appeler Mbote. Hervé Pingy là, on est là fort. Donc, n'a pas si abonner à sur TikTok, il y a Facebook, il y a YouTube, dans les lives de fort. Papa James 007, des gros bisous à toi. Bruno Kalonji, Benite Kala, il y a eu un Wana. Aïcha Okoko, je t'aime beaucoup. Louison, Maman Magmi, on est là fort. Citilo, des gros bisous à toi. Triple taille, des gros bisous. Ridi Arche de Noé. Et puis, je vous aime tous. On est là de nos forts. Voilà. Buenza, sans défaite, on est là fort. Eddie Ngwe, on est là fort. Chuli Gianni, il y a eu un Moana. Ok, tout ça c'est toujours. Donc, yo, balo, de TikTok, nde. Vous t'y galotez. Oh, mais si on va la un bon bébé, ça va. Si on a un bon bébé, tu vas on a TikTok, on a le pourquoi. Mais nous, si on a un bon, si on a un bon, mais attends que ton négocier, ton négocier kana papa. Non, mon boulot. Les années ma bessonie, moi, c'est mon boulot. Au lieu de moi, c'est un longo, ça est bazoua. Pour moi, attends, balingi, ce pépé, n'a pas une nouvelle, n'a pas qu'on a une caille. Donc c'est ça. Vous avez 1m combien? Tout si c'est une ma question. Vous avez 1m 83. Eh, ya Bouébazua, puis voilà. Merci na bandeko bolandi biso. Ezalaki sœur na biso, Karine Pandora, je crois que vous qui n'a répondre à vos questions na biso. Abi bazalbon boulouté. Et puis abeti c'était mingi vraiment et pas il y a bandeko mibali, bobanga pe bangote. Baza basi, abi baza na basi à mabala. Donc ce balié il va vous moi si oyo bon respecter biso so boyo kolinga biso beaucoup de respect les até que oye omonika lokwa na yeba na za personnalité publique oyebi bien que na za bona linga te makambo ya na réseaux sociaux ozwalema likamu no mo quelque part likamu na wana de buta na makambo na réseaux sociaux eza malamu te so za likamu na yo
ba peki si bino te boninga basi na bido ba makamu na bino mais so za likango no a respecter nga téléphone na yo eza ya yo moko eza likango wana te. OK. Donc beaucoup de respect na ba influenceuse parce que bino boye ba na raté na boye ka olinga biso parce que boye ke toza basi kitoko toyebani congolais nyonso tu ya mobali o aboka na réseaux sociaux o ataka ba vidéo o ataka ba photo azana posa koyebana makasi na yebi bino bien. Ah oui. Ah, le moi bien. Congolais nyonso tu azana posa oyebana c'est que yo ozu privilège oye pa na ngana yebani ofuti mbongo te o boa ko mabanga nga kutu na sa effort atoza na mbongo te nga na commission millionnaire na bando tanga kombo na atoza ozano kitoko te nga na commission boga ko lika batu nyonso tu alors yo ozu succès na okanisi okominga otiamo na mapeka non esa ba kitoko te okoza apena ba projet na ngai nazo lobela yo et ça la bien neti Maria Tumba na mobali Kevin Issa omonde Kevin Issa nazala Maria Tumba a soutenaka Maria na ndenga mukete maman Vicky de gros bisous à toi maman sociale de gros bisous à vous omonde Kevin nazala so mibali il faut bozala lokwa ba Kevin Issa ata ba fingiye po boyebi ke so na lingi pandora ba do finganga so na lingi pandora basi musuba ndo linganga zala neti Kevin Issa to lingi bozala lokwa Kevin Issa zala lokwa duve moweni so zala lokwa duve moweni il a des gros bisous pingila zala lokwa Kevin Issa nouvelle collection. Voilà, merci Nabilo Bandeko pour la division. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolobe la vie officielle de la Lobiawa. Je crois que prochainement Touyamba encore Serge Nabiso, Karine, Pandora, Po, Yakolo Bezali, Namon, Tondosano, émission Bélé pour Beta, moi c'était pour Patouadingo Yokate. Tout ça dit bon. Allez, Tolobe la vie. Bye. Asiko, Mera, Yenisaki, Tobodi Kasai. Papaye, Olingo yanga na yo ebana bana bamboka, Olingo na pesa kiyo bonzenga papa, Olanda bamote basa banzambete, Bashakre na sala yo na nzoto na yo, Bajaluma wate o, Bajaluma wate. Olingo na pesa kiyo bonzenga papa, Olanda bangote basa banzambete, Bashakre na sala yo na nzoto na yo, Bajaluma wate o, Bajaluma wate. Talabana tobota na yo papa ye, Mokolo bakokola bakobenga nani papa, Papa na mokili azalaka se moko ye, Angana leli o Antoni Kuba papa, Fedi ya ngoma e shabiki kwanza ho, eme ya mena ho. Talabana tobota na yo papa ye, Mokolo bakokola bakobenga nani papa, Papa na mokili azalaka se moko ye, Angana leli o Antoni Kuba papa, Feli bomengo e, mere mile na ho, mama na anje. Oya kotala bana
Africa.